pona mwana azana na suki ya milai azana suki ya bien eza healthy esengi mingi ke bosokola suki na ye une fois ou 2 fois par semaine. Soki olingi suki ya mwana na yo ekoma milai, faut éviter ke ebanda kokatanaka na se awa. Donc soki okutani na partie moko. Mbote ba mama na video ya lelo ezali mpona kolakisa bino ndenge nini okoki kosokola suki ya mwana na yo, ya nièce na yo, ya leki na yo, ata ya yo moko pe suki na yo moko okoki kosokola ngo boye. Bon, avant nalakisa bino ndenge nini nasalaka, nalingi na partager eloko naza na mposa kopartage. Tomesana mingi na suki na biso kotia ba mesh, ba plante, kosala ba modèle. Tozala vraiment na habitude ya kosokola suki na biso te souvent. Or que suki na biso faut tosokola ngo une fois par semaine. Parce que suki na biso ezalaka vraiment na posa mai, et puis parce que tellement que toza na suki, surtout ceux qui osa na afro, osa suki na eza naturel, ezalaka ebele mingi kotoka et tout ça, ezalaka bien te po na ba scalp na yo. Donc eza vraiment recommandé ya kosokola suki na yo une fois par semaine. Yango wana nalingi nalakisa bino nini nasalaka suki ya leki nanga oyo. Bon, premièrement nalingi na koyebisa bino chaque fois nasokolaka suki na ye nautilisaka shampoing te, nautilisaka bain de crème, ce qu'on appelle conditioner. Nasokolaka kaka suki na ye na shampoing une fois par mois. Donc les 3 fois wana on nasalaka na mois mobimba, nasalaka conditionnaire, deuxième fois nasali lisusu conditioner, bain de crème. Nasali lisusu bain de crème lisusu après naye kosokola na shampoing, et puis nazongeli lisusu kosokola na bain de crème. Eza bien koleka pona ko utiliser nini bain de crème koleka shampoing, parce que shampoing esalama na ba ingrédients moko eza brutal na suki. Donc shampoing ekomisaka suki sec. Donc nalingate vraiment que na utiliser shampoing tout le temps, surtout dans ceux qui a bana mike. C'est mieux qu'on utiliser bain de crème pour kaka osokola suki ebima bien, ebima propre épais. OK? Si koyo na ko banda toujours na mai ndenge kaka nesplika kibino na fa passer. Na banana na tie mai. Poza na suki ya midlai pe suki etonda na mutu. Nako banda ko séparer yango, nako sala vraiment attention pour esala epasite. On a vu déjà parti yo. On a vu déjà parti yo. Nako baksa lisusu mai, surtout na babu. Bon, na okozwa bain de crème nanga. Ok, sikoyo nazotia na partie oyo, nazo se concentrer mingi na ba bout, parce que partie oyo nde mutu ekomaka sec koleka partie oyo. Donc tellement soki na biso afro ekangamaka pe mingi na ba songe nango ekangamaka mingi, yango wana tomonaka pasi mpona kopeni yango. Ozo utiliser kaka nini misapi na yo mpona kotia boye mpona osepare yango. Ce qu'on a ici parti yo na kosala ngo ba twist kaka ya minene pona eko edenga na sala ba partie mosusu. Bon, ana ninge kana lakisa bino exemple pona suki ya bana na suki na yo moko, soki ozosala bongo faut zala vraiment attention na ba songe ya suki, parce que ndenge ekangamaka boye tozalaka na habitude ya kobenda ngo kaka obendisa nke otala. Mais soki olingi suki ya mwana na yo ekoma milai, faut éviter ke ebanda kokatanaka na se awa. Donc soki okutani na partie moko ekangami boye,
faut opesa yango vraiment attention ozosala yango malembe olongola ti bisika wana oyo ekangami elongwa bien. Ok, awa déjà nasilisi kopakola bain de crème na suki na ye nasali yango na ba twist ya minene kaka boye mpona koka kosukola yango facilement. Sikoyo oza na option ya kosukola yango immédiatement. C'est ce qu'on appelle co-wash en anglais. On les a qu'à kosukola suki sans shampoing na katikati ya semaine. To ce que lingi kosala vraiment traitement ya makasi okoki otia soit sachet, n'importe quel sachet au tiango et puis aux éliciers pour même 20 à 30 minutes pour moto ane salako comme ça suki lisusu pete makasi koleka mais tellement que nga naza na temps wana te lelo na sukola ye kaka suki boye. Nasilisi sikoyo kosukola ye suki oyo nasali na utiliser kaka mai tiède mpona kaka na rincer produit ya bain de crème na rincer yango. Sikoyo nazo sécher suki na ye na utilisaka mingi t-shirt ya coton mpona ko sécher suki na ye parce que ba esui ezalaka vraiment bien te namonaka yango bien te mpona suki na biso afro tellement que ezalaka eza makasi mingi ntango ozopangisa mai na suki boye ezokatakata suki na remarke yango yango nalingaka mingi nasala mpe t-shirt mpe oyo ezwaka mai bien soki opangusi na t-shirt omona mpe mai ezosila noki. Parti ya suka yango oyo nakopakola ye nini ce qu'on appelle moisturizer eza kaka crème ya suki okoki kotia huile nyonso olingi nakopakola nano crème oyo mokie tosala ye ka modèle moko et après ntango namoni ke ebandi kosesécher wana nde nakoki kopakola ye huile d'olive nakotia ye bando oyo ok merci mingi mpona kotala oyo eza kaka eza vraiment modèle te mais eza kaka style moko nasali po epermettre que suki na ye ekauka après wana nde nakopakola huile likolo nango mpo ezala bien kasi sikoyo tokobima na biso ebimi nango bien neti mpe aza mwa moke nakolatisa ye kaka robe tobimi na biso ekoseche nango bien.